eloko na koyebisa bino pe na kopesa bino comme conseil bozala mutema munene. Pourquoi na lobi mutema munene? Musala mama Shako asali na mboka oyo boko yamba bato ndenge na ndenge. Nengo moninga na kiti boye boyebi te nani atindi ngai na ya kotala bino pe nani atindi ngai na tala esprit na bino comment bozo memela likambo yango. Partout tozo lela ye. Kasi likambo na biso totika na maboko ya Nzambe. Ata osali yango na nko. Ata osali yango na kimutema mabe, Nzambe aza juste. Amen. Wana nazuya ebisa bino Nzambe aza juste. Tozalaki na posa na ye, tolembaki ete. Posa na ye silaki te. Tozalaki na posa tomonaka ye. Po aza mama ya bana ebele. Na leli butu mobimba. Komona na esilite. Liwa eseli liwa. Mama Shoko. Mama Shoko. Ya Shoko ngai. Ya Shoko ebisinga na. Na ko galika mote. Na ko galika mote. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Kanda bo patienter mukie na zoya ngai avant mama na nga bota ngai mama Shako banaye ko sala déjà théâtre baboti ngai na kuti mama Shako azo sala théâtre eloko na koyebisa bino pe na kopesa bino comme conseil bozala mutema munene.
pourquoi na lobi mutema munene musala mama Shako asali na mboka oyo boko yamba bato ndenge na ndenge nengo moninga na kiti boye boyebi te nani atindi ngai na ya kotala bino pe nani atindi ngai na tala esprit na bino koma bozo memela likambo yango. Mama Shako aza mama oyo apesi chance na moni grand terre na ngai yaya boni o yaya na ngai amoni kokola na ngai ya route bongo te yaya yaya oyo na botami yaya pardon bima pardon yaya na ngai mama na ye mutu abokoli ngai mama Lokadi tovandi na bango lupangu moko wana nanu nga nazwi kutu makanisa kosala théâtre te na avenue Ndona bango soki bazobetela biso masolo balobi moni mama Shako wana yaya na biso mama na biso famille na biso na ndimaki teke na kokuta ye awa me ndenge nakuti ye awa natondi sami nalobi ete nzambe aza malamu apesi chance na mwana nyonso oyo abandi théâtre lelo tomoni bafille ebele bazosala théâtre bazwi na lolendo po pusa na pembeni na yebo eza likambo okopusa na ndenge nini me mama Shako obanda lelo obanda lobi oya sikoyo akoyamba yo pa kosola na yo akokanga na yo photo mama nazana ba témoignage ebele nengo moninga na yawa ba jeune fille babimi lelo na solaka na bango te po bazana buzoba makasi problème ezate nkolo azala na bino abomba bino c'est le pasteur Lité Akanda tozolela mama Shako bisika nyonso même na kingasani asuka bazolela ye na poto bazolela ye partout tozolela ye kasi likambo na biso totika na maboko ya nzambe ata osali yango na nko ata osali yango na kimutema mabe nzambe aza juste amen wana nazwi yebisa bino nzambe aza juste tozalaki na posa na ye tolembaki ete posa na ye silaki te tozalaki na posa tomonaka ye po aza mama ya bana ebele na leli butu mobimba nazwi ba video nazwi ba photo na bandi kotala ndenge tozalaki na mama Shako na ye minzembo komona na esilite liwa esililiwa mama Shako mama Shako ya Shako na ngai ya Shako ayebisinga na nakoka likambo te nakoka likambo te nakozwa mama boye wapi mama Shako nakozwa lisusu wapi ya malamu babotamaka mingi te na mokili mama otiki biso baofele théâtre mobimba tobengako kaka mama tobengako kaka mama na bana mibali na bana basi tobengako kaka mama vraiment mal, il faut comprendre, cher internaute, ça fait vraiment mal. Maman Shako azalaki moto apesaki Lité Akanda chance pe à vivre, à régner, azala parmi pe bato oyo lelo bazolingisa mboka na biso sur le plan artistique. Vraiment faut comprendre, vraiment ça fait vraiment du mal, cher internaute. Ceux qui vraiment soutiennent Zali, pour négaver, pour soutenir famille Maman Shako, pour soutenir l'artiste, pour nous matin à eux, ça l'a bien organisé. Lité Akanda, bon, par rapport à l'organisation, il faut le bannir pour la présence à beaucoup feli mbongo ebimi tokundi mutu ndambo ezonga na famille ngonga banginda ke koki ba chef ya ba association eri yango yo bango balingaka boye ba pocheto na mbongo baye ko beta français biso batolobaka français te bango bakolo français merci mukolo mukufi moka ko bimela bino
Bogolapa mukolo ango. C'est le pasteur lité à Ghana. Ngana lobela bango vérité. Na banga bango te. Soko zela ngana banga yo bosana. Na banga mutu te na finga mutu nyonso na mboko yo. Nani ayebite ngana lobela ye. Ya solo. Pasteur Lité Akanda, par rapport à l'hôpital que tout le monde accuse, il y a un message de cause à la nine face à Fléau Anna. Tu es peut-être chose à Makamba solo ou bien l'hôpital? Parce que tu es docteur qui a accompli la finance qui doit. Ngape na za na carte. Na baneno ko tala ndenge ni baninga ba ozwela soin. Na tala. Ngape na carte. Na baneko ko talela. Et puis libonde na ngeza ki nzambe na bela me malade esani ezo yate. Est-il vrai qu'il y a des comédiens belé? Total non, ngapena obele ezala ndenge nini. Lité Akanda, tu es qui ba comédien mususu bazana simaeliwa mama Shako. Na yebite ko lo bani pona yango. Lukuta. Ya solo. Oya bomi mama Shako, akuta na mama. Ya solo wana. Oya bomi mama Shako akuta na mama. Comédien moko tata na sima. Pona mama Shako. Soko lukeli mama Shako liwa. Nandimi to ko sala 1 mois. Zambe ndeko na ngai. Nandimi to ko sala 1 mois. Tant on a zo témoigner papa moni ngane na saboye. C'est le pasteur Lité Akanda azoloba frappe na le frappe na retour. Nga soko zala ki mutu mabe na théâtre na ko ya tie sika ba tie photo na yo. Na bandi ko lobela photo oza mutema mabe. Et sali benengo kufi. Mais pour na maman Shako moi ndenge na ye na yaka ngana yaka makambute okozela ngo kozwanga te na yaka te s'il vous plaît botika nga kimia na ye matanga na lingite na loba bilobela mboke ina ngai ozolanda soeza pona biso nyonso ozolanda carte eza mabete eza poto za soin ozolanda ba babela ki liboso ba moni ndenge ekendeli bango biso pe batu tokobela après tozela ndenge nini ekokendele biso ozolanda parce que le lokana lo ikoza la nini par rapport ya ba les ondes des obima bima wana on a liwa ya mama Shako pesa na la prophétie bon mutako pesa prophétie pona liwa mama azate problème na biso na liwa ya mama eza makambo ya hôpital eza makambo ya prophétie te ozolanda problème na biso ya liwa eza makambo pe ya bandoki te biso problème ya liwa mama eza mama na hôpital problème na biso yango wana mama sali musala kitoko na mboka mama akoki kozala na position oyo azaleli te na minute oyo vi ya mama Shako to condamner mboka to pesa mboka to po bayebi na bango ko batela artiste te bayebi na bango ko batela muto munene te muto malamu te siko neti boye mama to koko chai awate oui normalement eza lokola to zongisi kaka na famille eza lokola to zongisi kaka charge na famille ataza na famille na ye bango baza bato balongwa déjà na ba famille bakoma ya mokili mobimba fo bato bauta ba province ba pays différents baya kolela mama Olandi. Merci. Elle s'appelle Diala Shako Jackie. Elle est une artiste comédienne Oyo Atika Kibiso depuis le 15, c'était mardi. Atika Kibiso, artiste comédienne Oyo a évolué qui na
groupe belé surtout bato bimisa ye makasi sur scène bato bimisa makasi sur scène Ali Mangobo Monzali et puis Ngalfa dans la succès makasi ba joie kaye penza ba bimisa makasi na miso bato et en dehors de cela azalaki moi si ya Kimbateke oya balaki légalement donc azalaka moi si ya Kimbateke ko balaka légalement vraiment information pour sabino wana lelo awa tozali na matanga juste tozali na veille des stades dans yango julanga veille des stades avec des stades yango yo tout ça boye wana bomo la kuna stade de 20 mai na stade de 20 mai et puis na sima mukongo koto na sima mukongo ya cameraman na sima mukongo na ye koto yo ezali lokwa muto kende victoire donc toza awa et puis tozali juste en diagonale na et pas na bana ki staff bana kini voilà pourquoi tozali awa toye ko récolter ba information surtout pour na ko yebisa bino matanga ndenge za koleka soko za malamu na batu yeba ke batu peso aussi problème ba roya voilà pourquoi so mo ba été comédien et belé batondi awa ezaka kapona bolamu ya mama Shako bato témoigner bolamu na ye vraiment ça li passi dans temps ton micro na ngai to meke pe to solo la na ba été comédien ba yawa ba bisa biso matanga so le kanté ni programme ezali ndenge nini na awa nazali na mayonnaise mbote na biso. Ouais, bonjour Mira. Vraiment vous allez vraiment les bienvenus na kati ya émission na biso tonto yeba mama Shako pa na zalaki nani azalaki maman azalaki grande sœur azalaki amie maman Mounion Sokwa. Est-ce que ça m'a que vous jouez déjà tableau moko na joué 4 films quoi 4 films pe na voyage ne sika moko tokina goma to bana ensemble apesanga ba conseil belé donc ba pesanga ba conseil pe na selela ngo pe lelo ndapesanga mo bula ko sa ba ko ça va vraiment cher. Donc vraiment la y passe quoi la y passe Yamayo est-ce que ba particularité ni joza ko mo na ro te ki papa Mama Shako o za ki papa tu mususte vraiment elle était vraiment complète. On a incarné rôle tout bas on peut ça y est la maman jeune fille nous sommes PC ndumba ko ça tout donc azaki na ma façon na yemo donc to perdre ma icône azaki na ma kamne mo ndo sala yemo quoi soit comme na ba jeune comme na 30 ans soit comme na ba 40 comme na 40 ans soit na ba 20 ans comme na 20 ans donc elle était comme ça vraiment elle était exceptionnelle quoi. En tout cas merci beaucoup. Merci. D'autant que tu as toujours micro na biso na simalanga awa nazali na comédien Dodo Boté. Ouais, bonjour. Dodo, tout ce mingi comme on a yo na nini na Mashako mais la comprendre de donc tali génération non Mashako moi Karizali mais est-ce que ça là que Mashako pana azali koko maman to pe lisusu bo jouer déjà place rôle moko to place mo plutôt tableau moko bon pour ne pas monopoliser les paroles nazwi chance ya rejoindre Mama Shako côté mais nalinga nazwa chance ya jouer na Mama Shako pana nga azali wa koko na monde artistique azali koko vraiment donc nalinga nazwa chance ya jouer na Mama Shako na film na ngai ya dimension de l'amour na film ya dimension de l'amour tokutana mama na palais na uta chaîne na uta finaliser ba makambo ka ndezala tokutana mama boka mai libanda tokutana mama na luka yo faut lancer intervention na film na ngai dimension de l'amour et comment les jours il y a film na benga mama zaka empêché donc Nika ya malade nzoto zaka bien te maman abi tellement na premier temps que na rejouer film na otindelo mutu moko ali passa na nga donc oyebisanga ke na casting il faut mutu moko azala trop tristesse mutu aolela fort ndeko na nga lipasa na nga lelaka yango mama ye moko abengaka lipasa oyo aye oyo bamela na ye mpena se moko mama ani abenga ye akontakte na ngai après mama ni mutu asala baintervention ya film yana rêve ane na film ya dimension de l'amour omona mama ni mutu ajouaka mama ya collègue na ngai nani masa na nga mosusu na merveille donc Mama Shako c'est baoba donc aza pena baoba ya monde na biso et puis Congo mobimba eza na deuil c'est pas dit que quand nous les artistes non biso nyonso tuna Congo toza na deuil po Mama Shako ana ba œuvre ya sombre po ya tiki na kati ya mboko. Merci beaucoup. Merci na sima na zomona
Mao, bazali ba maman, oyo ba fandana maman Chako Makasi. Je pense que Azolia, en tout cas s'il vous plaît, ça va bientôt ça interview dans mon Azolia, mais pour comprendre l'histoire. Est-ce que vous avez un témoignage moko oyo yo joie tika na vie na yo pour na maman Chako? Ba témoignage Zébélé Makasi parce que maman Chako il y a 3 semaines. 3 ou 2 semaines to benga na na ko zoya e pa na e. To ko sa émission na nsingi. Na memeti na chaîne to vandi. Mais le quoi to ko ta télé matin. Na pesa rendez-vous à 10h, télé matin c'est à 11h. Aya bisinga na zo na ndaku na oya. Atikinga après tuninga ceux qui na comme des après pour qu'il y a tout tourner émission. Du coup bon, en tout cas, est-ce que particularité nini oza ko mona ke maman Chako kwa zala ki nango vous avez pas battu foot? Respect na habillement. Habillement na ye. Maman Chako zana habillement moko nga depuis na yebi maman Chako na yeba ye ka bongo na mona na tikala mona tana blouse te. Na yebe ka na maputa na libaya. Donc à ce moment on doit se respecter Makasi et pas na biso. Ba auto ay na scène ye. Et puis biso to na pese respect belé. Surtout nga ya chaque fois to kutani foka tchanga makele donc so na sanzi 4 midi te na okendete. Donc aza maman moko ou azaki na bolingo envers pinga pina linga kemi. Dommage Yohane sali passe mais bon. Ça même ta pese ke biso nous abazui après makini. Merci beaucoup. Toujours compter toujours ka ba interview na biso. Tozongela mafia parce que bosan ma mafia do solo là. Tozongela ye na mpanzi nanga poto yo nazali na Zidane, là tu comédien Zidane. Zidane a lobby à Zolia, donc pour comprendre, votre Zidane va jouer, oui, voter. Bon, Zolia parce que tu es aussi morgue. Tu es mis à papa, je vais dire ça l'eau. Tu es aussi morgue, maman, tu es maman, quoi n'engaye. Maman ni ok na ni na ye abi ata posa nango. C'est bon maman. Toujours la papa Bissalo. Et bien mai tongo to 6h to comment na morgue pour organisation ça que corps bima na 6h na 8h. Ba bimisi corps. Ba ninga ba au cimetière, to ina pensée familiale. Et si on doit se ko to zongi pa maman Chako. Donc voilà, et que tu as moi le mot sous la dent, la cabane tombe au bima, mais toujours les là, tout ça pas maman Chako awa, si pourquoi pas au cabane de tout ça la caca, soit pour autant au boss en aba, pour respecter ma mesure de carabo instruction chef de l'État, et on n'a pas attroupement militaire, pas plus de rassemblement, pas plus de 20 personnes. Est-ce que vous avez une particularité, moi, mon équipe pas maman Chako, ou des pas battu chuter? Courtoisie. Arrive vraiment la courtoisie. Courtoisie, vraiment, ils en ont opprimé pas. Elle était vraiment trop courtoise. Arrive vraiment courtoise. Ok, merci beaucoup. Est-ce que sur le soir, sur le bito, sur le micro, sur le bito, on décrit maman Chako, on décrit la qualité. Ya malamu. Ya malamu nga mwana mona côté faille na été côté mabe na été parce que azaki mama ko biso bando ati awa bisika azalaki liboso awa iska tozolela ye to bandai ko ya mais azaki toujours na kei moko ya malamu. C'est une bonne maman azonga kana âge na biso koseka kolie longo vraiment to ebité to bungisi penza moto to bungisi penza mama ya bana donc c'est ça donc on a ko lo ba ngwana. Songo lo bango ba kuna mama lo bani. Bandeko tous les na ba bazolela. Tozoma toaka biso ba comédien. Maman Chako sai musala pona batu nyonso. Maman Chako azali na musique, Maman Chako azali na cinéma, Maman Chako azali na politique, Maman Chako azali partout passé 45 ans de carrière. Eza muke des belé. Ah tozomona ka doa ka ba bofi bosange. Banka ba Holanda biso. Bateau nyonso bozali na maman Chako, o nyonso bolinga maman Chako boza wapi. Toza sur l'avenue du stade na C neto 20 mai. En fait ça mona ki ko mona biso toza boa tolela na botolela longo.
Maman Chako asepesa bato nyonso ba mama. Boza wapi maman Chako azaki ya biso. Boya tout ça matanga ti ko okunda. To rendre ba dernier hommage na epoto au monde na lisute. Merci. Parce que ta posonga pour la moni ma store azo kende. Ah, na ngolo wa pona maman Chako, olobani ko matanga li to mona ka ba ti comédien, ba politique te to mona ba tout maté. Ah. Papa biso to Holanda wana te biso to ekolela mama ya biso. Mama oyo asali mingi na mboka oyo. Ya kolobeza te mutu moko abungi mama Chako azate mutu to ayebi asali mingi en tout cas mama Chako akufi lelo deuxième jour. O azaki informé te en tout cas toza na veille de stade baya tolela mama ya biso banda kufaki tozaka awa tozola libanda tozolela mama ya biso ba o pe baza informé te en tout cas so ba moni émission o baya vraiment tolela mama ya biso to kunda ino ner. C'est ça qui m'a l'amour pour la biso donc posant na pasi d'autres quoi ici penza mutu wa munene wa lali lelo na morgue donc toza lesté. Merci. Chako. Ah, maman Chako moi le beza sur des arabes personnels. Dans d'autres autres quartiers d'autres maisons ils ont en réalité donc to perdre et toza ba fatigue dans la minute to ko kunda papa basila to zomika siko to mbamo awa. Merci beaucoup. Donc toi à la matanga. Merci. Tanti Linda, comment la maman Chako n'a pas joué? Vous avez la oyo évolué na makolo ya ba maman, ba papa. Ba parce que été nous avons comment et pas ya maman Chako et puis nous roni ko la bande ko mutu na ba nyati makolo na matanga maman Chako te. Merci beaucoup. Moi je pense que les autres de la maman Chako pour le la les bembe. Et vous allez payer malamu koleka. Ceux qui doivent le payer ba valeur ya ba maman au baza envie. Na moment où doit la maman Chako pas koufi. Tous doivent rappeler bena miko to tambuza bena gete non. Est-ce que maman au monde na maman pembele pas envie. Ba capacité ni nozo monde ba maman pembele au bénéficier nango et osala pe bien. Tolo ba rappeler na deux hommes da koufi mais ouais. Mais ba maman na biso balingara sous micro to so pesi micro ma pembele ba ma bipen balingara sous micro te. Non. Kolinga micro c'est trop dire mais ba valeur ya musala makaso bongo basala. Soki bozi musala wana. Botengo en valeur bozo tourner lango batu wa micro baladeur et on a la malam. Pesa la carte pour mutakufi. Mirankia vous journaliste munene. Donc là on a roloba maman Chako azaki polyvalente. So pese rôle union so sala ngo bien. Rôle to pesa. Ils a déjà elo mo malam. Ils ont un artiste belé bazalo kolomoko a joué à boiso tia jouer ba ko jouer. Mais maman Chako azaki polyvalente alors donc c'est ça que je veux dire. Azay vraiment la qualité belé. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Un mot et pas pour la maman Chako. Ouais, Mirakian Vioyebi Kande Bufalobi. Maman Chako aza parmi ba oyo. Ba oyo. Ba icône na biso. Mais ngana mona ma parce que bazo comprendre na mona na mawa wana pende sa te pana ndeko ba ke. Babi liweza place était ya biso. Soto yango photo te ya. Tozana Mirakian vulelo ngana zate. To mira zate. Fete ya ngai. Mais le reste qui passe parce que le comportement va toujours affiché, ce n'est pas bon comme il faut. Tous les mamans comportement aussi il y a tristesse, il y a ça important pour nous. Mais j'espère que nous allons limoner inchallah. Tous les mamans vont connaître bien. Nous allons surtout na mira qui vous rater chaque temps dans la biso et ça la omelette madame. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Merci. Boye, tous on dit boye, ça fait non penser na tika à l'aise. Je pense que bah bozo mona avant tout monde la coquette. La coquette, il y a fait nous penser koto. Coquette, na moni bino en uniforme yo za nini surtout. Ah, matanga sila, il y a papa ainsi là, lui qui est en enterrement, il y a papa na Bicam donc papa Joseph Bissal. Mais quand même enterrement il y a papa na sila Bissal l'équipe bien elle est malade quand même. Oui, et l'équipe bien parce que Balobara pas de bonnes nouvelles, l'équipe bien. Parce que biso to komi moi retard corps de Jekindaki parce bande ko ba uta pe cimetière to zaki na résidence si konde to kiti pas ma Chako donc on est l'équipe bien parce que ba to ba uta cimetière ba ina santé. OK, en tout cas on a ba valeur, il y a ba maman o ya ba théâtre ko ma Chako, lokola ba maman bipendu, lokola ba maman pembele, ba valeur ngo ezaka kapato ko lobela kaka te maman Chako kwa kufi. Ba valeur wana est-ce que bino ba
bana oboye lelo est-ce que bo garder ba valeur wana bon so doit bana toye lelo te na bi na sens que na lobi na sens que bango basali ba 40 ans na bango ah ba sima na bango merci o ba ina sima na bango merci beaucoup les valeurs Maman Chako azalaki ka artiste et comédien te mais Maman Chako azalaki maman donc ayeba ko inculquer bana valeur ngana na ebele ona nango et outi pas Maman Chako o Maman Chako tikelinga et puis je suis la plus heureuse parce que Engambe Patrick je suis la plus heureuse parce que dans parmi ba o Maman Chako penza tikeli richesse ango na penda parmi oyo ba o Maman Chako penza tikeli richesse wana donc voilà maman ebeka kozala maman monte alaksi biso musala mais alaksi biso ba valeur ebele to ebi ke to témoigner aka mutu bon sera kufi na ko lo bango kutu pe bongo te mais maman tike biso penza ba valeur ebele neti ngaso na bina ba lotanga makambo Maman Chako awa na ebi vraiment te talara annonce moi j'ai perdu une mère mais j'ai perdu aussi une copine parce que Maman Chako pas nga zeka maman te un camarade donc merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Je pense que vous avez remarqué awa tozali car na 20 de stade na matanga ya maman Chako vraiment sali pasia comme on a makambo ya boye ba te comédien belé baye mais ba musicien bazate ba tumuso balinga Maman Chako mais ba fan na bango bazate mais to ebike ba ninga na ye o ya musala ba ye pende belé donc quand tout le monde en uniforme ba te comédien ba uti matanga ya Maman Chako ya bayeno matanga Maman Chako et puis bauti matanga ya papa na sila tala solidarité ba être comédien bazalaka na yango en tout cas baza bato ya ko féliciter baza ta ko féliciter tout comme na monde ba musicien ezalaka te ba musicien soit matanga ba panzani esprit ya roboude mais ba être comédien na zakana bango moi solidarité wana si un problème ezalaka malgré moi ba makamuso mike ezalaka mais au senti que ma solidarité ezalaka. Voilà pourquoi tu mekato tia ba micro ba peta biso moi côté oti matanga leki ndenga nini ya palasila et puis awa présence na bango awa est-ce que organisation za ndenga nini est-ce que bango pe basi ba sangisi moi quelque chose fazo bongisa la ngabu na bango ndenga nini ba mama ya fara. Voilà pourquoi on pense awa na mona président Bomoko coordinateur Bomoko Christian Shoga et puis nous mona Marie-Jeanne Bololé bonjour. Ah, bonjour. Ah, mais dans mon uniforme boitu wapi et pour pesibiso Maman Chako azalaki na pas na yo pe ba valeur ni nous de comment ne pas Maman Chako et puis battu monsieur azalaki te. Ah, merci beaucoup touti enterrement ya papa Basila parce que tokoka pe kotika yete wana za papa na biso donc yango moni tolandaki sila donc to moni ke kuna pe batu ba uti cimetière to vandi pe monda munde to bito ya awa parce que Maman Chako vraiment za icône na biso azaki très cher pour na biso ngana joie vraiment moi mingi na Maman Chako yango moni tozoko kolekisa ta journée te il faut to ya parce que za maman mo so bokutani ba conseil ezo sala passe au moins ka ke so vana ndako zoko kate il faut to ya place tozo sangana pona olela Maman Chako. Merci beaucoup. Merci. Na monto no panzi koto na zana coordonnateur ya Bomoko. En tout cas, bozomo na ambiance totale. Na panzi na ngawa na zomona tozali na Aminata, tozali na Gabriel, pe tozali na Christian Shoga, o azali coordonnateur ya Bomoko. Christian Shoga Mbote. Oui, na mono pemeni ya ba maman, ba c'est comédienne, ba ba uniforme oyo eza nini et puis lobi na monto tozali kina na matanga ya ba sila est-ce que kundami et lekinde ni kuna peut-être moi briefing. Ouais non to uti uniforme eza ba actrice ba monaki moyen ya ba salaki façon ya olela papa basila nde basangana ki balobi balata uniforme moko po elakisake lisanga ya musala aussi la sala c'est-à-dire ba collègue ne quoi voilà yango moni balati ba uniforme pour na olakisake non je suis de cœur avec Sila pour na papa quoi. Mais est-ce que lelo awa na kata matanga est-ce que bino le côté coordonnateur ya
bon moko bo bon sander na kana bino est-ce que bo sensibiliser bato bo se dia ba monta moko bato bako pesa pona matanga. Bon jusque là nous to lobité pour na bangambo ya contribution à Maman Chako. Bon ba vie baza ko isolé parce que eza Maman Chako za génération na bango mais tout monde ba réunion ba osala baza ko isolé pena jeunesse. Dans baza jeunesse. Baza ko isolé jeunesse yango biso pe total la bango biso to lancer appel ya contribution exacte parce que baza ko isolé. Mais na mona liste moko nani yazaki nango nani président Apakosiko azalaki na liste moko na ba Jipe Massamba Bartiaki liste baba na bona comment bomoko ezalaki est-ce que ba bengi non on peut pas to contribuer té na nous tebi programme té rozala nini maman to zimbo to pesi non eza désordre ça dure biso to zotale la bave c'est bon et bimina gouvernement en tout cas artiste comédien ba contribuer té bon ba pesa nani to contribuer ta dans ozo senga sikoke ba chabino pe na ka organisation jeunesse bon ba asbel ezebele ezaka a ITPC te ba asbel ezali lisungi ezali bomoko ezali ba afa ezali ba asbel ezebele ça dure eza nyos tout oliteka pona ba comédien bazala bien ozomona ça dit na ba makamba baliwa omona ba viende ba tsaka mutu mais na makambu o ezala pona ba lem susu muninga bali mutu asali betomona bango ba yaka te ba contribuer à péter. Même la makambo bomona ba matanga oh notre bomona na kombo to mona lem susu vie moko atie montant ba tsakate. Ah bon? Ba tsakate oui. Muta akufi ba tsakate. Ba ya ga ba saka pare na matanga après tout ba tsaka na bango. Ko ba faire ba banana ngona ba faire. Na tanga ba kombo te mais bazale conseil ba yebi le kambo to oloba. Parce que to senga na ba fan na bino nini pour la matanga. Maman Chako biso to la qui ça amour presque tous les jours to la qui ça déjà amour ne to zaki na Maman Chako malgré zaki na génération na biso te maza maman oyo asangisaki azai pe na génération te mais aza koko aza lora biso do lora ba koko bana ba koko oyo biso to kutie na musala o ba bia bana na âge à 15 ans ça dit biso to bana on lem so likolo 15 ans mais ya bana na âge à 15 ans les qui si jeunesse ne mobimba nyonso na théâtre ça dure yango moni biso tous les jours après matanga ya enterrement basila tu ko se retrouver à place ya bane ko futela alors tozo senga na batutu balela tozo lela Maman Chako aza maman na biso aza maman oyo akabola mutu te azalaki na katikati jeunesse tout azaki ensemble mais ba vie na biso nde ba meka na otsana moi droiture et ça vraiment bien parce que liwa le lezo la kate hein. Ok, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons des comédiens, mais on a remarqué Moutou à la Kanzunzu, ce qui a bientôt remarqué Penza. Nous avons Mimika Bongo, Albert Makassé, Mimika Zulangaye, Mimika Bongo, Makassé, Albi Moyen à l'interview et salité. Donc c'est pourquoi bon on a cassé à Outi Matanga et puis on pensait dans Kotoyo, Nazalina Gabriel parle bien quand bien donc il faut comprendre dans le mot salité à boire interview tumba sur Albert Salaté donc elle peut avoir raison tout ça nous donc les gars pour ça l'interview mais la moni no moko c'est pas arrière plan nga julanga deux personnes on a zomona nada na tanti Linda c'est une chose grave tout cas moi boloba ke bayoka na raté mais tout le monde na kati ya matanga sangisi deux personnes. Matanga sangisi deux personnes banani ezali bongo tanti Linda na nada. Je pense que bomo na bango tanti Linda na nada o baloba na raté mais bango bangi balé baloba naka nada mbote. Ouais mbote. Ma tout ça c'est mona yo nakata matanga et puis chose grave to monio pembeni ya tanti Linda. Mais bato ebele baloba ke bino boloba na raté mais na comme nakata matanga bino mbale beaucoup tani débité et ça comme matanga de kuti bino bendeni donc lo comme ça ngai nga jusque là non en limite que nada na tanti Linda bayoka na te sauf que nga na camarade à Brifi oh master la camarade à Brifi atafuna kunza pardon nazoka na lengi makasi ngana ndeko na Brifi to ekolela Maman Chako. Mais je pense que nada a matanga te. Nada a matanga. Oh, on a solo, on a master.
Donc non ça nada te. Donc nada ayokanaka tena tanti linda mais ayokanaka bien na brifi. Ah brifi makamantolo babena ke eza solo. Donc pour ton information to kutanite mais brifi na master bayenzela moko. Oh brifi na master ba kutanite. Oh couper. Kata. Oh papa kata musique te. Kata musique pardon. Kata penza. Tika. Kata penza. Comment nana esilite. Liwa esilite. Mama chocolat. Mama chocolat. Ya chocolat ngai. Ya chocolat ebisinga na. Nakoka likambo te.